bana tout bakufa ya wana koma malade soka ye wana lakela kalupango wana alakela sange ouais sanga lakela kango alobe ata avanda kapena la se alobe ata président qui seke da yaso balupango wana asomba ngote amona kafu Bojimbo 30 000 dollars bolé. Boteki ji pathfinder na yebité. Bojo mbongo assassin bozo to yeba mbongo belé bazi. Sans que na yeba. Oyo na kokena na tribunal na sisa makamu na bino na tribunal et puis na longoli bino ba liquidateur nga na zongo li poste nanga. Na longoli bino boso ba liquidatrice te bino mibale. Laura Sylvie bo longwe. Papa na biso linganga mingi. Naza mona ne liboso akende poto na 85. Yo kenda poto depuis 1985. 85 na tinga. Papa nanga sima romasi yao. Na kende poto avant na kende poto avant na mata na avion. Na la semaine ndako papa tonga wana to koti na chambre ngana papa nanga. Abinanga Jean-Claude nazo ozo kende poto. Mais lelo yoyo soko yo kingai na kufi. Naza eloko na kopesa mususu te. Yaka na mbangu longola eloko yo. Na basu makama mingi mingi te. Mbongo ça c'est ma wajoko mbongo ya succession Lutumba. Na mona kata infronté et on a le banda lelo banda na yo Marie Pauline o yo tsaba koma yo komi nganzami Marie Pauline lelo lekela nanga ya mwasi oza lisusu oza na droit moko lisusu te kaka yo Marie Paul yo a Sylvie bovi 30 000 dollars boye boteki ji pathfinder ji po ekufaka awa ndeko nanga ngam na bongisa ji po na 500 dollars nanga na bongisi ji po wana po tuzaka me bana star monetre otamwana makolo te tutamwata na voiture nde nazolo bano boye bateki jeep wana sanke nga na yeba na lingwala na isange 231 soko tali mikanda ya lupango se na kombo na nga Lutumba ndo Manuel Jean-Claude mikanda lupango yo ya bibwa place bakisa ba tricage na moya ba audio wana ba ngai certificat la jema na kombo na nga Kumu Africa TV. Mon entier, Bolanda. Ezaka moko. Kumu Africa TV. Vous s'abonnez, bélé. Merci à la population, abonnez-vous dans Kumu Africa Télévision Kitoko. Vous allez voir ma vérité. Kumu Africa TV. Vous s'abonnez massivement. Baïbalingara Serge. Vous s'abonnez dans Kumu Africa TV. Voilà, à tous na isange juste na le pan place où papa Lutumba za vanda bomoni déjà tant bakaza yaya liboso c'est que ayebi ma pa nyonso ya papa. Vous voyez déjà tokuta inosu awa premièrement bonjour. Bonjour ma papa langa. Botungi singa mingi to sali soni. Mutungi seleki mingi. Ba journaliste boleki mingi koloba na komi ko lemba ko tu lemba. Mo muté komi ko craquer bon. Mukona za ina kanda mingi on aloba ina kanda za ki trop. Na lobaki makama on a kanda mingi parce que na sepele kité. Moi sona za mama na biso to ko ba ko benga ndengo ati na bande konanga. Prévenez que ba kesa la certificat d'enregistrement et lo sala nga pasi sans que nga na yeba. Ba teki sur le pango wana sans que nga na yeba. Ndaza yaya na bango ngande chef de famille na bango zanga. Ba ko leka musapio na mulaite musapio yo. Bazara na sena ngo ata ba matali koloba kitana se. Ba ko leka kono mo kono ko kufa nde ba lenga na mulai. Ba ko leka nga na mulai ata mukolo moko te bana wana. Ngande yaya na bango so na problème ngana tata nanga asalaki un simple audio to ko occuper yango te avec audio moko ya ba tension ezalaki bien te c'est tout mais audio les a fopé ya bien te peut bien la poche à mutu bien hôtel de ville te alors on a d'accord na audio wana na poche à mutu et bien na hôtel de ville te audio na ndako ya mutu tala testament audio papa tikaki yango yo Zolanga lubamona ke awa zoloba fota papa Lutumba yango wana ti lelo ezalaka kaka po mona eza lupango oya tika ndako na ye yango place auto sala matanga et ça maintenant papa vous savez combien de temps 4 ans. 4 ans mingi le 30 mars to ko ça 4 ans to sala moi milulu mo minene to za awa place mo monument ezali wana to zala wana kansi tozo komilengele atoza komilengele to bongisa makambo ngo nyonso tu makambo mteo ko bebisanga ba temps mingi poto kende ko senga ba biloko na Bra Congo RTL Vodacom ba ida kabisa nini RTL mtapesa kabisa ba nini wana na Skol la sponsor na ngantko ya Skol. On a une joie to l'obso pene belete pour parce que tu avais le temps de parler, il y a des commentaires ba te belé ba commenter non c'est vraiment aux anatana yo en tant que grand frère
te belé va commenter, va longola yo, boye, il y a des gens qui sont appelés partout au monde, mais je voudrais que comme je viens de le dire, les gens puissent comprendre. Ozalaka banda obotama. Okenda déjà les banda mboko vanda ou bien oza papa atika oka na Congo tant que moi. En tout cas poussa na moyi, to ya tutemse na moyi, on peut venir par ici. En tout cas ça li bien na bateau na so ba otala biso bo monde atoza juste et pas papa le tout me voyait cette maison. J'étais là et na PC Evariste Sabochap mbote po jour asuka nazala na son excellence Evariste Sabochap o le là sénateur. Et ndé na otiko loba wa bato bazotala yo un mot et o expliquer bato ozalaka wapi et salama ndenge nini soko kenda libando kenda nani atinda yo et pour lelo bato balobi olongwa na liste ya mapangu nyonso yo zolo baka ya kuna. En tout cas peut-être balé qui balobi mabe ba témoigner mabe baza en fait bato bazolo ba yebi histoire té au monde na ninga ki lelo yoyo to kena mine pa tata mwasi nanga tata mwasi nanga azawana yemta ko expliquer bino soki nga balongolanga ou pas. Tozalaki na biso toki na problème sérieux ngana papa nanga. Ezaki ba problème ya kanda moko boye bon. Après ici notre moment na biso koyokana. Nazo biso no lelo bato ba lobby ke balongola papa na bino balongola nga na testament. Bato ba biki balongola nga na testament mapangu nyonso tout. Na vandi na lupango ya liboso simaro masia somba yango yo. Voilà. Oizana na lingwala na isange 231. Soko tali mikanda ya lupango se na kombo na nga lutumba ndo Manuel Jean-Claude. Mikanda lupango yo. Ya bibwa. Place ba kisa ba tricage na moya ba audio wana. Ba ngai certificat la justement na kombo na nga. Lutumba Jean-Claude. Et puis na ba leki na nga. Kaka lupango bazo ba wana yangi na kombo papa ye moko. Lupango leki na kombo papa ye moko alongola ki ngati. Po avocat na nga, so avocat na nga zaina na so testament. Mon testament ndenge nini papa salaka testament na ye atie kombo nanga ya Marie Paul ya Zizi ya Laura ya Sylvie ya Robert na lupango wana testament ezali il y a un testament ils ont noté le ville c'est bimi déjà ba kotanga yango na notaire peut-être ba tozo mona ni mais malgré to tanga testament mais succession déjà et bimi go la succession bimi ba testament ça tombé mais ba kotanga testament faut ba to ba yoka na mato ina bango ki papa na biso alinganga mingi naza mona ne ya liboso akende poto na 85. Yo qui n'a poto depuis 1985. Nana tinda. Papa nanga sima o masia o. Na kende poto avant na kende poto avant na mata na avion. Na la sima nga ko papa tonga wana to koti na chambre ngana papa nanga. Abi nanga Jean-Claude nazo ozo kende poto. Mais lelo yoyo soko yo kingai na kufi. Na za eloko na kopesa mususu te. Yaka na mbangu longola eloko yo na basu makama mingi te sina lobaki on déjà boyokaki bazo ko sabino ke balongola na ba testament te baza baleki nanga bazo sala mabe soni bosali soni bande ko na bosali soni même pas 4 ans boteki 2 parcelles même pas 4 ans toteki 2 parcelles bo moteka yango yo na kokena na tribunal na sisa makamu na bino na tribunal et puis na longoli bino ba liquidateur nga na zongo li poste nanga na longoli bino boso ba liquidatrice te bino mi balé Laura Sylvie bo longwe to kokena tribunal na osamba na bino bo li besoin de $30,000 ya ka papa kaka yo Marie Paul Laura Sylvie bo $30,000 bo boteki ji Pathfinder ji po ekufaka awa ndeko na ngam na bongse ji po na $500 nanga na bongisi jeep wana po tuzaka même bana star mune to kotamwa na makolo te tout amota na voiture nde nazo ba no boba teki jeep wana 5 ngana yeba 5 ngana yeba muta yebisa nga no konzuzi jeep wana si bateka yango déjà 5 ngana menga yaya na bino ko boko sa makamka bo yebisa kanga te bazozo ba mbongo na bomoko ya SACEM kuna na France na bino na ko ba $24,000 na décembre. Na poser question moi c'est ba omona to sala émission na lupango ya na isange awa et papa Lutumba réalisateur o edenga $24,000 o ebimi pour na kombo ya papa to banda kuna yemo yeyo zulanga koma lupango lelo ekomi etanango zwa pena nyonso était lupango ya papa Lutumba o bino boyebi bazolinga lupango susu ebeba po bateka ba lupango ebebi to teka yango kaka yango yo ta lupango simaro masia ta ndenge komi. Voilà. Mais bozo bambongo ya SACEM ya nini produit $30,000 ya papa nanga. Voilà. Hein? Comment beaucoup to bouya te to bon c'était lupango to sala ngo misé.
Vous voyez, climatiser ça. En tout cas, ndaku lelo otolo babatol papa tout groupe ezalaka awa, on voit pas ça. Hein? Groupe Tekam, on a pensé que papa me tapé bande konaye. Voilà, tant que bon moi. Na bon mot. Tant na te alors que bande konaye bazoignon surtout bazoa qui ya biloko on se bazoa qui. Tout tambola vraiment vous voyez en tout cas réalisateur il biso bomona comment lupangu ya papa Lutumba. Oh biso to yebi to yaka ndaku yango wana bomoni abeza bima awa. Voilà, les boulot yango to tambo na yemoko waza acteur principal. Yana papa Lubaka mikoza awa. Te botala ndenge lupangu ya papa Lutumba lelo ekomi. Lupangu ya papa Lutumba eza mawa baleki nanga eza mawa bozozo bambongo tokokende tina cimetière ya papa botala ndenge basala cimetière basala yango mabe to bandela cimetière on to bongisa cimetière wana eza honneur ya papa na biso bozosala ba bêtise na ba bêtise ko zoba mbongo boliaka uzaka bambongo bazwa $30,000 na kambongo ya mbongo ya papa na biso ya mbongo ya succession Lutumba mbongo asase mabazwa ya mbongo ya succession Lutumba na mona kata infronté ya on a lobi banda lelo banda na yo Marie Pauline yo tseba comment yo komi nganzami Marie Pauline lelo lekela nanga ya mwasi oza lisusu oza boza na droit moko lisusu te to kenda na tribunal na kolongo la bino bojumba mo $30,000 bolé boteki ji passe funéraire na yebité bojumba mbongo asase bozo to yeba mbongo belé bazi sans que na yeba yango na lo banda lelo bozali sous te ba liquidatrice ba avocat ba okena tribunal ba ressemble to longo la bina partie à tribunal to ça conseil de famille na ba papa ngai mo na komi na du bâton de commandement banda lelo na olinga libino voilà olongoli bango na olinga ozala pena apaisé ozala à l'aise na moni que tu te fâches trop tu as totalement raison mais je voudrais poser de certaines questions na 4 ans lupango ya artiste et musicien lupango o ezalaka na locataire te locataire azalaka te na baleki na nsu baleki nanga wala nani tu peux venir wala nani oh vandi wala nani yaka voilà oh petite sœur na vous voyez ba osale souki biso toza awa Dieu merci mbadinga alingaka relaxa bino o eza ya solo vous voyez moi c'est dans place tozo kende siko komone Micheline voilà avant ndakanda kuna yango oh awa vanda ka oh bana oh bana bakoko bakoko nanga oyo vanda na bana ya bana na ye bakoko nanga awa nde bazovanda ndako oyo na oyo donc locataire aza awa te. Maman Micheline bonjour. Bonjour. Comment on dit nayoki pa maman Micheline c'est vrai? Comment na maman Micheline? Micheline Bokanga. Bokanga j'espère ah oyebi oza nani pa na yo? Ya na ngai mwana noko na Lutumba. Mwana noko na Lutumba. Oyebi ke lelo problème tozalango lupango ya noko na Lutumba oya yolo bateki yango oyebi? Nayebi. Obetela biso histoire? Nayebi. Histoire pe na ebité. Nga histoire pe na ebité. Nayebi histoire te na ke bateki mais histoire nde na ebité. So bande ko na ba yaya na ba otalo ya baso bazana poto o bateki lupango bolo ba bango o grand frère na bino ayebité. Na likambalo ba on tesaka likambalo sola ba kutana ba sola nde ba se ranger pona ngana za likambalo ba accepter. Merci beaucoup. Aza locataire te po batumsu bako ya ke o ba locataire bazaka kuna boyoki ndenga lobi azandeko en tout cas aider biso mona comment lupango papa tu peux venir awa no ba to kobima to kende et pas maman leki to tambola vraiment mona toza na kati ya quartier vous voyez comment mon réalisateur a l'accepté lupango ya papa Lutumba ah non siko awa à part bandeko ba mingi te kala yim tazana bana na ye na leki na ngamo mobali ndaku na zaka na mwasi na bana na ngami ne mitano bazawa mwasi no bazawa ala binia ke somba baje teksa ba jine wana vous voyez la monde peut me sortir na porte wana nani na ebité soki nani bon to na total yi voilà en tout cas rôle dans liboso hein rôle ka liboso tambo wana to rôle exana biso réalisateur en tout cas ndaku yango wana ndaku yango ozomona déjà ici chez papa Lutumba. En tout cas moi je vous dis Dieu merci mbadinga alinga minko laksa réalité vous voyez toza awa tokutani pe oyo amisi kela amisi ba yimba na nzembo pour rôle examen réalisateur kende boso ko ba yimba na nzembo yeyo na nzembo o ba yimba na nzembo ya Kitikwala voilà azanani bazali baleki ya Simaro Masia a vazin ya Simaro Lutumba lupango oyo zomona to sombango commissionnaire yeyo oh ngai mbi na sombisa wana neni oh mbule belé voilà
lelo oyo artiste oyo aza grand frère na ye azali société oyo otekelaka lupango entre tokotambolaka déjà tozwaka point de vue na ye nde tozoba papa tokoti première parcelle oyo papa Lutumba atonga na vie na ye yango oyo avant abana osomba baparcelle. Voilà toye okokende na yo tomoni. Bonjour. Bonjour papa. nayebi te nga namoni mpe mama avandi awa masa apesa na kiti wana ya bocomprendre tokuti eza télé réalité moi je peux être ici. Voilà nous totoloba papa tokoti déjà toyebi te tomoni bato bavandi awa yo moto représenter biso bango nana présenter moto moko oyo komoni Kia di Thérèse leki propre ya tata nanga bautama tata moko mama moko na tata nanga donc leki ba leki mndo makila so longole pa simaro longole pa na ye ye wana tata mwasi nanga nalingaki oya oyo ka makambo nyonso tu onga na lobaki so na kosi na za mwana simaro te yeyo dai ba kutsa ba contester pour na nini audio eza testament te to ça qui conseil de famille mama kelani ngai biso ça conseil de famille to signaki tuna bango nana yebi ngate kati na bango nyonso to nana enga na za nani bazo sa na motema mabe bazo teka pe lopango na motema mabe eza motema mabe ya quelqu'un qui est derrière ça to yebi nga na yebi na yebi na ngai motema te na otanga kombote tanga kombo mutu na bika ya quelqu'un qui mutu aza sima makambo to yebi o atindi bana basala makambo na yebi. Alors nous batata moi ça awa. Bonjour. Bonjour. Yeto zaki na commissionnaire. Ouais, te commissionnaire black ya papa na misi. Yem ta sala commission de pango wana. Petine penza ba ebi secret nyonso to. Yeyo. Voilà, to na biso da to zu zela okende to zora point de vue muke. Bonjour maman. Bonjour papa. Ota no caméra to tika to solo na maman. Nde bat ba to présenter awa petite sœur ya papa Lutumba. Mbobo nibini ngai leki na ye na 5e na famille biso tobota ma 8 simaraza yi mwana liboso nga 5e ni mwana za mwana mobile bilone so botkala ibasi za 4 garçons 4 filles sikoyo mibali bakufi ye mwana liboso akufi mwana mibali pa kufi ya mobile biso totikali 6 bala mibali mwana mwasi bala basi 4 tozali biso 4. Bike Lutumba simaro abotaki pe na bomo ina abotaki ko aboti bana 6 oyo otangela biso bakombola bango otanga mwana liboso kombone Jean-Claude Lutumba ya mibale Marie-Paul Lutumba ya misatu Zizi Lutumba ya 4e Laura Lutumba ya 5e Sylvie Lutumba ya suka Robert Lutumba. Lelo oyo papa Lutumba zana basi combien oyo yeba ko officiellement nga papa Lutumba pa nanga basi azalaki na bango mwasi liboso za Makelani ya mibale za Jeanne Mbole avana na yolo na Kamina mwasi na mibale ye wana ayeba na famille mobimba ayeba na pa nyonso deuxième bureau na ye. Papa Lutumba tanga kufaki atika combien de parcelles? Papa Lutumba le akufi atiki 4 parcelles. Parcelle lupanga liboso asomba we sanga na 231 ya mibale asombi na yolo na Kamina ya misatu asomba na Bibwa ya suka yeko somba na 80 asomba na Irumu na yolo lupango wana kutu mutu te yebango memi bango bana mutu te yeba lupango wana yeba yemoko na Jeanne Mbole na ngai na kende pa Jeanne Mbole nda lakisi ngake yana mina sombi lupango abokeba kwa ko maladi entourage na ye ba ya ko sala ba botola kwa lupango wana Jeanne Mbole mutayebizanga siko tango ya sombi mapango wana nyonso atiki bino moko famille na bana mapango boteka déjà mapango mususu ou bien tous les 4 mapango atiki ezali te simara kufa teki lupango moko te biso bandeko pe to teki lupango te ti sikoyo to teki lupango simara ta moko te bana moto bazoteka bomenga tata na bango bana bateki bana lupango na wasoma na 80 ba yebango te lere ba ye matanga ya papa de biso mutu ngai mutu na yebisi bango awa na lupango mwana Marie-Paul na deuxième wana yawa tozo sola na yebisi Marie-Paul oyebi ke papa na bina somba lupango na 80 na yolo na venir room abita mozi azolonga bia somba lupango kuna to sololi na yebisi bana mler pe bakena yolo kuna kutala Jeanne Mbole alobina bakompeka lupango papa na bina sombia nazo yebisa bino po mokile na makambo ebele
papa na bina zobela lupango asomba ezalia ndeko yeba bana na bayeba kike papa na banga somba lupango bayeba kipona bongo sikoyo bana eloko nini kaboli biso na bana le simara kufi l'air matage sili fallait bana bazonga gouvernement pesa ki enveloppe ya $100,000 avait pesa locataire mo bana futela azalaki journaliste ya Viteur Camer journaliste on a ebisinga mama bozala prête bozala propre bofana na salon papa Lutumba bazotindela bino enveloppe oyo ya matanga nyoso esila na yebisi pe bandeko na ngai na lobi bozala propre bazala kotala biso to vandi wana na salon papa Lutumba ti 18h mututi na monika ye mwana bana futela aya lobi mama ba bengi biso na telefone na bana Lutumba ba lobi to ya awa teto kenena e pa Emile Ngoyi ba ko yambela biso kasongo ba ko yambela biso kuna bana wana bakei kuna tukamata enveloppe ya $100,000 ba pesi bana sope bazaki na mama na bango ana yebi batu nde bazaki na bayo biso oh bino bofandia bana na basi bazo enveloppe na bango na $100,000 bana na bakoyi biso te bafandi biso bana na ba pesa biso explication te baloba na biso eloko te eloko eluka makambo biso na bango yango wana. Lelo oyo nous avons eu le temps ya koyoka ba dire na yo tout clair na temps s'exprimer mais sikoyo problème to ana ngo to ba mama Jeanne Mbole oyo lelo aza menacé na lupango oyo yebo zalaka ko kende kuna bana oke bazao beta kuna est-ce yebi ke lelo bana grand frère na yo bateki lupango wana papa ngape na yo kanka lokola sango ba bengi ngai ke bino povandi boye lupango yolo bateki ma Jeanne Mbole ba pesi $11,500 $11,200 na vanda na ndako maya miso ezokita bano yo mukolo po Jeanne Mbole lela mobali ne mbula mobimba vanda na se mukolo tokene ko telemisa Jeanne Mbole na yolo bango moko manda chante orkese beta kakuna manda chante atelemi na miso abato alobi via zolo balanga tango nyonso awa na kamine ezali base na ye etikala kokufa mukolo moko te o eza base na ye wana manda mutazolo babongo betyo nyonso tovani bateki ka lupango oyo bana oyo esala inga pasi na zumzela toke na kepa Jeanne alobisa emeki bateki mbongo bapesi nga yango Jeanne aleli alobi ngai vina nga mobimbe sili na maboka simaro eloko bafuta nga yango oyo $11,500 na kusana nango nini nalobi mama nazongi en tout cas to sepela te famille mobimba ezala leki ya landinga za na poto batomboka bango nyonso muta sepela za te bana na pene ba ko teka lupango ba yebisa biso te bateki ndenge oyo rumbo bateka biso beto yeba te ba pesa biso pe loko te to ko yeba kaka basi bateka anteta biso beto lakisa bango lupango oya mibale yango bateki bapesi biso eloko te balebi papa na banga tika na tesama bapesa biso eloko te yana manga liboso Jean-Claude Lutumba bapesi eloko te nayebi te na leta soki bezalalaka bongo nayebi na nga te na ndenge biso tovandi maboko pamba tozalaki na moto monene na famille tozwa eloko te bana wana bazozwa mbongo na bango ya ndenge na bango bazolia biso towana droit te toyebi te soki ezalaka bongo lelo bana ndeko na yo bayotala yo balobi grand frère na bango no totanga ozo confirmer na boso papa to balongo papa Lutumba alongola ye na liste vous êtes consciente aujourd'hui de dire que boyebi que papa Lutumba longola mwana ya boso na liste po bazalaka koyokana te papa tata na mwana ba discuter biso ni to ba africain tata na mwana ba ko discuter tata ko tala mwana yo na luso atanga na kufika ya te bona boy yango tene mto sala bongo longola mwana no balongola na héritage lupango na bateki ya kamini bango bakombo na bango ezalaki kuna esalaki kombo simaro ye moko atia kombo mwana moko te bango lere bayende batie bakombo na bango wana za ndeko na bino ata badiskitaki na papa lere boke kotia bakombo Marie Pauline na Jean-Claude babotami mama moko tata moko bamusuku tu babotami na ba mama mususu mais Marie Pauline na Jean-Claude tata moko mama moko bango nde bana simaro to boko la liboso na 226 baleki ona baye ko ya bango nde bana liboso comment ndeko no mwana mama na yo longola po papa lobaki na testament ya audio na lupango na batanga pende bazasa est-ce que komba muto ezalaki komba simaro ye moko bango de batie bakombo na bango ale balongoli ya Jean-Claude po papa lobaki ezalaka ndeko na bino ezalaka bana moko mabe
bana mo mabele to moni lupango oyo place to lela papa Lutumba place to sala matanga état nango na moni ba vitre panzani ba et mona na société groupe ba lobi bino ne famille bozwa pour papa lobaka bozwa dino un peu niveau lupango papa Lutumba ndenge tikali bo bino boza ba ndeko na ina grandeur ou niveau qu'on peut dire au papa Lutumba zana na Congo et tant ba to tala bongo réputation ya famille bino mo ba membre ya famille bo to vende biso mona no passe biso moko passe sala ka biso soto ke wana to lela tozana yana biso 3e na biso 3e ya mwasi azana selemba yekuta ko kawo yawati bana Lutumba kufa ya wana koma maladi soka ye wana lakela ka lupango wana alakela ka sange o sanga lakela ka alobe ata avanda ka benala se alobe ata président qui sekeda ya so balupango wana awsomba ngote amona ka fu lupango na simara kufi wana na mai bana wana bozana poto bokende mbula na mbula bokokata kutu kotiela papa ta simate bana peso babongi bobongisaka papa te basalela papa wana eloko te lupango wana simara so mbula beti azotia makolo nini ti simara kufi na lupango wana lelo lupango wana ekomi bo ndenge bayaka bakomaka wana soni bakoka koma biso to abandeko ya simaro toboyi te esalaka biso pasi mais makoki ezanda biso te soto zaki na makoki lupango ne ko za la bongo te biso le to teki groupe po groupe ne koma ko kota mai suka na ngelinga ko kufa to teki en posi baralo baki biloko nyoso lupango za ya biso allo baki biloko nyoso za bandeko nanga bakiti nyonso ya ombozwa bakiti ngo bakiti biloko ne muso nyoso ya nécessaire amemaki na bibwa o tikala ga ya bongo nde yango to zwa kiti muso yango ko tezawana yango le to zwaki biloko ne minga kendeki na bibwa asomba biloko na kitoko ya kitoko nyose kende kuna biso tozwaki moni groupe nezo kufa esali deza nde toteka kiango bana wana balobi tozana droit koteka groupe wana te ale yango le luka makambo banga bazwi $100,000 bapesi biso eloko te biso toteki groupe so $4,000 yango wana 125,000 hein bateki lupango 125,000 bateki 125,000 biso ata 1000 francs bateki oyo irumu wana 54,000 biso ata 1000 francs bozwi $100,000 bapesi biso ata 1000 francs ape babi bateka mitu omoni simarole akufi omoni président ya Angola apesaka simaro na 80 ans jipe sika ezova na Notre Dame atambola na mbala moko le simara kufi après soki 6 mois bateka nyonso bateka mituka nyonso biso tozwa ata 1000 francs so bazaba to bana bala biso bapesa bitata 1000 francs biso na de wasi maro tozwa eloko te biloko nyoto bazoteka biso eloko te bana wana bayebi biso te sikoy biso na kati ya makamoni biso toteki groupe yana $4,000 to kamati $500 to pesi Jean-Claude bongisa ta liboso awa et puis matamwa propre bato so bazoleka ba monde Jean-Claude bongisa ta garage oyo lelo bana bozana susite bozo sambusa papa na bino bana Lutumba boyoka soni bozana libanga diamana maboko bozo yeba te lupango epai bino banga bango nyonso bakolia bana simaro nyonso bakolia ndako na bango yango bakolia melero lupango wana eza lupango na bino eza bijou na bino bobongisa boko tonga ta niveau moko bosali biso le to zwi biloko simaro to bimisi biloko to longola ba bubu simaro po zayine muta ba bubu to longola ba mapapa to longola ba guidar 4 guidar ya simaro to yebi ba kotiango na musée lelo biloko wana eza wapi babimisa biloko wana lelo o place basala soki ya ba artiste awa côté ya nini awa na palais du peuple côté na musée wana eza wana eloko simaro ta moko côté wana nana te eloko simaro côté te atete biso to longola biloko pone baketi ata guidar ne kuna te balongola te bozo sisa papa na bino valeur biso bandeko te papa biso toteki eloko simaro te toteki te bana na ye moko ba héritier ye moko ayemba na nzembo bana batamboka bazelaka liwa ba papa po batikala na bomengo babenga bango ba héritier baboko tanga na bakelasi po babenga bango ba héritier bango mutu bakoteka bayebi teke tala lelo mokile ningani po leloko asoni basali référence à papa na bino na yolo boko ne koteka po bosa na mbongo nini atinda bino nyonso na poto so lelo bobongisi place na botia ta balocataire na likolo eza mbongo na bino eza ya biso te biso lupango tata na biso tika yango simara botami yango to botama 8 ata mokolo moto tozwa likanisi ke boteka toza 8 mibale bakufi biso bazaza na mabana na bango sikoy ngam tunakende libala na zongo na lupango ngam tunatala ka lupango est-ce que tozwi likanisi simarazo ba leki ndanga lupango na biso boteka tata to sili balabu bana bateka na simba bino boteka te botike loko na biso
siko lelo bana boki na koteka majani mbole neta wana zali aza mama yamba bino aza mama vanda na bino bana 1972 bazwa mwasi wana jani mbole ngana jani mbole ngana to ambula moko 72 yaza mukolo nanga aza mukolo nanga ngai ngana kogisi 70 na yala 71 yaza na 71 lekanga mbula moko ngana jani mbole tozali ba camarade yaya simarazo yake sangzanga kuna bitala camarade no ye tozali tala ye munene nga munene lemso to ngito bi matalibo abibina bata munene mi bana fatina nga na okabila bino moko na sima moko na libu alaye do kitisa fatina nga lelo jani mbole il faut pas boaka ye bikola biloko mokilo biso nyoso totika bana boza reconnaître moi si nazo yamba bino tangu nyoso akolambela bino asala bino bana bozonga batu ko bozonga batu biso mutu bokoli bana wana bazaki na ba mamati longolo ya suka wana ata ya suka biso Jean-Claude atikali ana deza mali ponanga mutu akena mama na 1 mois kuna na zone njaza ngamu tunatezwa hii simara tika ona mukanda alobile na ngaki adi mutakina la na mali ponanga na zone njaza na yena wana deza biso mutu bokoli ya matina potwa Jean-Claude akende potwa sala 10 ans mali ponanga lelo akende bango nyoto na poto ba matelao siko biso mabena biso biso ki mbule beti papelo pe bomie akoma na problème makolo parce que mai ezako tonde belé tonde la ye papa biloko belé beba kikuna likola mai bana wana mukolo simera kufa boyebi oyebi mai nenge tondaka loko le baki kake ko beta bo moni kake nenge beta bana bazoba bokoko bongisela papa la bino tava kufa tille le besoin détruire le pango wana Jean-Claude lera bazumba yepe alangwa ki ala kezo ndako na bandali Jean-Claude Lutumbo oya liboso lera bazumba bomengo yepe ke no futa na bandali basindo laki mama kelani na bango bana bakangi kadena wana bakangi lupango na kadena biso mututo bukango simara ko lotsa mwana nga misatu na ndoto alobi yebisa ba mama na yo bafungula ngai bakangi ngapo ani babuka kadena wana biso to kamata na biso 4 neto bota mabana basi ndeto ke buka kadena wana ale Jean-Claude pa ke futela po yepe akotaki na mouvement bakomi batambongo ba ya liboso akendeki ale la mone pa ke pa kokite pona futela na yete aya ayi ko mona ngabi ale bina futela teko na 1987 batinda raida poto asali 10 ans kuna asali 10 ans na poto Jean-Claude kwa ozolani ba refulagi ali l'air ba teki ali akei akefuta na bandali na mona kana vandi bona mona Jean-Claude azokota otamosi ngana lingina zonga na ngana lupango ngabi nende yoni ote kuna moite na zonga kaka za lupango na bizonga bi papa eza ya bino biso ya biso yango na 226 eza lupango na bino eza pe bien po vanda mutute zonga nde Jean-Claude ko zonga wana Jean-Claude azongi amoni ke batambola ke mabe abi nga pardon na Olanda so bangote nazongi na ngakota batata nanga yango moni Jean-Claude akangami na biso po ba mema ke na mopepe mais azongi aza mwana biso liboso ya mwana biso to na likamute sikoyo lelo tozwi temps koyoka yo zala pena apaiser na likolo to kana nzambe na se to kana l'état et aussi des gens oyo baza motema malamu bazo ko ndongo zoloba oza petite sœur propre ya papa Lutumba obi bobotama 4 garçons et 2 garçons 4 garçons 4 filles le botika là 6 dans la caméra na biso banda na bakonzi o bazo diriger biso eza kombo ya papa Lutumba lupango oya isange esenga mbongo ebele po zonga neta na ngwa malamu oyo kuna déjà bateki oyo koto lobi okomaka kutu te po yo tambola te bandeko batalela yo okengela lupango oyo ndako oyo papa Lutumba mutatonga liboso ya vie na ye avaso mama pango oyo loba na gouvernement congolais nini o bazo tala yo bon bakonzi ngai naza leki ya papa Lutumba vraiment za mawana lelina zoka pasi kotala monument munene lokola papa Lutumba oyo balela monde entier makambo ezosama ya soni tala lupanga papa Lutumba esange oyo lelo biso bandeko neto yeba ike bakosala mise wana biso to na posa basala mise bakonzi boyoka biso mawa biso to na biso na makokite bino nde bosimbi mboka boya kotala likambo ya lupanga papa Lutumba na esange lupango ekomi fulo baby
boya boya kosunga bosala moni bosala misé bosala zaki misise na bino abinisa bino boyoka ba conseil na ye ayemba Mama Olive Mama Nyankero Président Fati tolela Papa Lutumba na palais du peuple na yo tovandi biso bandeko ne tozolela bana bazotambola na mbeba tala lupanga kamina epa yo simaro bana okeza kobeta epa za koyambela batu nyonso wana lelo fo bazwa audace ya koteka ngo botie biso wapi biso tolingi monima yana biso batanga ka yetango nyonso ne sange boya kobongisela biso lupango esange po eza kosenga mbongo ebele wana boya kosunga botombola moni ata bosalela monima na 24 mais awe ezali mise na ye na yoleza place na ye place ne différence ya Lutumba ezalaki wana nake na bana woke na mona Lutumba bakonzi Papa Mboso Président Sambre boyoka mawa pona mutu na bino bosunga biso biso tozwe lokote na liwasi maro tozwe lokote juste mbongo bapesa biso to lelela matanga mbongo pe bimebele tozwa mbongo muke me ata mbongo wana to bosunga biso lelo nde tozoloba yaya nga na landi abela vesa ko ya zali no hôpital bosunga biso bana ba koteka lupango bazopesa biso ata 100 francs bazwa mbongo ata 100 francs bateki mituka nyonso simara teka ata 100 francs bana nini oyo boyoka mawate bozana libanga diamana na maboko bozo sambusa ngoyema ka lobo sambusa baleki na bosa botambola na kombo na na lolendo ate loko ezate me bozala na fier ke bozana mutu munene na kati ya libota leloyo biso tozaika na ye mutaza kosunga biso lupango babota yango tala ndenge ezali propre mekene ko tala lupango Papa Lutumba soni na motema passe me makoki ezana biso te bosunga biso bakonzi Papa Mboso Président Sambre Président Fati oyoka biso Mama Nyankero Mama Olive boyoka biso mawa to leli Mama Mbole mwasi boyeba mutaza ko yamba bino tango nyonso na yolo boyokele mawa bana bazobwaka libanda mutu moko ya kosomba lupanga yolo mikanda peza malonga te azana bana 6 bino bosomba lupango na bana 5 mukanda one uti wapi papa na leli mai na miso bosunga biso nazana minga koloba te motema pasi. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pour aujourd'hui précisément à la fin. Merci na Elidor Mukoko au lelo grâce naye. Ba image comme Elbino. Merci na Bilonion Sorbo s'abonner. Na bi que après awande to lobi to kende totala comment ma panga ngweza metozonga suna yolo poto yeba évolution ya mama banda ninga lobaki ba ko ba c'est bazongeli ou non bazongeli était. En tout cas pour moi je vous dis merci à vous. On se retrouve au prochain numéro. Tozande awa. Viron Nzambi Nkumu Africa TV. Mon entier, Bolanda. Ezaka moko. Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez, Merci à la population, abonnez-vous. Dans Nkumu Africa télévision Kitoko. Vous allez ma vérité. Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez massivement. Baïbalingara Serge. Vous s'abonnez dans Nkumu Africa TV. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui la pose le quoi ya nyama, le cola ya nkewa, le kese topengando. Dr Guilain le Bourgeois a zong sa posona au net na film. Pour être belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. Dieu de la peau. Guilain le Bourgeois pour voir à l'opposo. Pour vivre parce que pour avoir besoin ils ont fait place dans mon corps pour faire une benda beauté olingi benda benda beauté oza na poya ba bébé oza vraiment taille bien tibeleza malunga fuma cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades.